www.potonapoto.com www.potonapoto.com. Pour l'envoi de vos colis, bagages et autres courriers express à destination de Kinshasa, Brazzaville, Pointe-Noire, rendez-vous vite. Biso toali Inter-Express Business. Tout le monde na bateau pe na avion. En tout cas, il n'y a pas de colis, ça la 2 jours livré à Kinshasa. Enlèvement au Félé. Donc, il y a vendredi, au plus tard mardi, Bozana Yango. Petit colis. Grand colis. Le transitaire de référence. Inter-Express, la solution pour les frais aériens et maritimes. Attends la province Nini. Pour les transferts de fonds, argent rapide à Kinshasa, par l'intermédiaire de notre partenaire MoneyGram, Inter-Express résout vos problèmes. Au côté de Mongonayo, Nato Mouké. Solution Inter-Express, comme ça. Inter-Express à Paris. Azui nouvelle ango donc ba côté là qui ba braka qui est ndako ba côté qui na midi il est là de la téléfoot de la faire téléfoot boye ba côté kuna ayuka bala bazo ganga ba côté là qui par garage pour voilà mettre équipe ça se belle par mon ba côté par garage ba matiti ba côté na chambre voilà ya ayuka bala bazo ganga bi oh problème ni afongo la porte boye ba bise zonga kuna kanga porte azongi akaka bana bazokontina kobanga kokanga bino na moni bato ntango bazovioler bana afongoli porte me babeti coup na babeti coup papa bachena akwei na se bakangi chambre ntango atikali na chambre avanda bana bazokrie kaka aprofite na fenêtre pas amibwaki na fenêtre lokola baza na bango na 100 mètres ya police nda akimi mbango aki akoti na police wana expliquer police voilà tala police leta babengana wana baya boye bato yango bakimi batiki basaki na bango bakagule banini donc ndako seseli batableau biloko kaka ya valeur bazozwa na ndako bakimi bo maître Gims mpe babengaki bango bana na ye tout bayaki wana baye wana epuis baye bato ya service mpe ya nini bambila ye azwi baempreinte na bango mpo lokwa batikaki babiloko wana bazwi baempreinte banini bazwi yango ale bake et après sili maître Gims mpe bo sikonde eza wana donc batie mpenza blindage ya kosakana te bacaméra bamakambo nyonso tu batie babiloko tu bani bayebi bato yango neti bayebi kaka papa maître Gims bapesaka ye bambongo ezaka bariske mpe kaka bakoboma ye mpe eloko ndenge bakoya mpe babete masasi mpo swa baleve ye bakomosenga bambongo moi makambo yango ndenge aire moko ezalaka mais balèvement je ne pense pas mais ebangisinga kaka kwa ebangisi kaka ebangisinga kaka maratro vraiment maratro. Je m'appelle Cynthia Kams et je viens de vous parler de la part de Sepela TV. Sepela TV est un décodeur qui a mboka partout où vous avez Congolais de la diaspora au Somba Sepela TV. Et ça n'a chaîne Nia Congo P à Congolais. Que ce soit RTGA, que ce soit RTNC, que ce soit P1 TV, aussi Bundesimage, Genesis, Press Play. Donc ma chaîne est belée, il y a Congolais P à Congo.
Batebele babenga biso du nord au sud, de l'est à ouest, babenga biso babozone sa promotion et à 115 livres et 6 mois d'abonnement gratuit. Donc Vandi, tu dis mais c'est la promotion, vous savez quoi, tellement de clientèle et puis souci à ces plats TV et ça va client là bango babi non, donc zonge là promotion à 115 livres et 6 mois d'abonnement gratuit. Cette fois-ci, juste pour vous dire que dans le stock, nous avons ébélité, mais ça sera limité, c'est vraiment limité. Vous allez béler beau benga pour consommer des décodeurs à Sepela TV. Bah maman, et si on a vu nos pays qu'on a la carte pour filmer, que ça sort en ligne là en français et en anglais. Bah film nigérien, il y a des congolais, des africains, vraiment comme ça les gens la carte. Bah papa, tout cas si binopé, tout télébino, chaîne il y a sport la carte donc football 24 heures sur 24. Et aussi pour les enfants, bien sûr, tout cas ici binopé, on a pensé à vous. Vous avez aussi les chaînes des enfants, que ce soit en anglais et en français, et ça pour la Nakati. Donc, toute la famille de partout, n'importe quelle génération, vous recevez la pour la Nakati. Et aussi gospel, évangile 24 heures sur 7. Pour la minute, vous ça peut minute, mais contactez-nous dès aujourd'hui, dès maintenant. Quand on est besoin vous avez un numéro, votre team de la biso, pas coordonner la bino, et puis biso peut-être au team de la bino, Sepela TV. Donc qu'est-ce qu'on fait? Acheter Sepela TV.